lelo adamu tokoyoka maloba na ye Yesu Kristo azali okati na biso matani oyo totangaka ezali maloba na ye ile roi bayokaka maloba na ye yango wana totangaka liloba na ye toyokaka liloba na ye tokangaka tobombaka liloba na ye mpe tosalelaka liloba na ye ezali kolindisa koyoka eleki malamu na yambi Yesu Kristo yango wana nganga tisanze mpe akoleka wana po aleisa lisusu atia koyoka na ye koyoka moto azali na matoi ya koyoka bandeko ya Kristo wana balibotaka nzambe boboto bondeko nani mokonzi nani mobikisi nani azangisi biso lelo tobengela mokonzi bandeko na mataki toyoki mingi mpenza na sango elamu nakobai koya nalobikaka te mokonzi amedimasi apesi eulani ayekoli batuni ye parce que parabole ezali langage imagé ezali maloba oyo ayekoli bakobai kokanga yango te simple batuni ye alikoli yango ponele nzokande mpo ya kolendisa mitema na biso tosengeli kokabola mikolo ya nzambe na mokolo molelo mwa loboko na mokolo molelo nalingi nabanda nakei mbala moko na motema mwa nzambe nakei mbala moko na momoto mwa nzambe na mataki mai masa toyoki nazwi bobele nzela esali nzela ya yango ezali nzambe ntambotambo la bonté de Dieu wana nzela ya yango la bonté de Dieu nzambe ntambolamo toyoki wana na mbula na Yesu Kristo apesi alobi mokonzi akeli biso malamu nzambe akeli biso malamu akeli motema ya moto malamu akeli mokili malamu biloko biso akeli yango malamu mpe biso bato ntango tolobaka te towulani na nzambe tokokai na nzambe emi koloba tete tokokai na nzambe na elongi te tokokai na nzambe na mabuki oyo nzambe atie kati ya biso bakobengaka yango les aspects esthétiques de Dieu yango wana kaka tokokai na nzambe nous portons en nous l'image de Dieu yango bakobenga biso bana ba nzambe mpo tokokai na nzambe towulaki na nzambe bongo likambo ya kokama ezali na mowulani oyo boye nzambe akeli biloko biso akwaki mbuma kitoko basali baye batali bamoni te mbuma ya mabe eboti batuni mokonzi yokelaki biso malamu yokwaki mbuma kitoko mbuma oyo ya mabe euti wapi olingo malamu ntango na zungoka na komedite yango na kovanda mwangonga na esika wana ye moko kolo elanda alobi moto alobi mbuma ya mabe ezali zambo alors bandeko j'ai compris esika wana ntango navandi nalobi totala na ino mabota na biso efandeli ya biso esika omoni konflit ezali esika omoni baterreur ezali esika omoni kozwana ezali badivision ezali na lopoto balobi la zizanie ezali dans nos relations eza nzambe te boboto eza nzambe te eza zambo mpo zambolo alingaka bolamu ya nzambe te zambolo alingaka lisanga ya bana na nzambe te zambolo alingaka kimia te mpe mbala nyonso tokomonaka soki ekozali awa okoko ngai na ndeko wana tolobanaka te ngai na ndeko wana
zabo. Zabo. Yango amona silisa tukotane mu mitego na biso. Ngamo tunabaka kanda, nabaka kutololendo, nabaka kutazua, nabaka kutamafinga. Bomo iboneza nito reflete l'image ya Nzambe te. Nani kati ya biso liko matebate na mwana zabo. Mwana zabo la zabo. Azake bon tango tonga bandeko. Zamona zabo te. Tango tonga kawa, zamona zabo te. Tango finga, zamona zabo te. Tango lo bakatenote mwana na linguistie. Mana kolindi sente tina lelo. Le ba kutosa bota nini. Zamona zabo te. Eliko le bate, Nzambe akeli biso malamu. Dans la sainteté, dans la perfection la plus totale. Kasi zabo moye kosele eloka mako kati na kama na biso. Esengo na biso ezali nini? Kaka na mona nini? Tango bato bayeko te bakwako buka lumelano bamoni nduma mabe balingi lokonzi tobuka nyonso. Deuxième point motema na Nzambe, la patience. Nzambe alingi botika ekokola nyonso ekola. Nous allions entre les méchants, les bons, les païens, les chrétiens. Dieu laisse le temps au temps. Même il y a un exemple, même il y a au Christ. Quand on s'inquiète, l'ambouma à ma bête, il faut que l'on mette à monter un moyen. Ce qui vous a dit qu'à ma bête, les amis pour la descente, les amis pour dire Dieu te donne le temps de la conversion. Patience à Nzambe le mwana. Aïdike moto iko bongo la motema. Aïdike moto akoti kotika mabe. Aïdike moto akoiko longola ndumanisa madoza na kati ya motema mwana. Yango wana Dieu nous donne encore le temps. Dieu nous donne encore le temps. Et ça nous doit seconde chance. Toyebiki tozali kotraverse pandémie ya makasi awa. Ngezika na uti kuna ya au moins 70 prêtres. Akufi na corona. Bi epeto yeka ngoma ngoleni na ndenge. Mais c'est là que c'est là que Dieu m'a donné une seconde chance. Comme si nous assistons ça en voyant la cité. Comme si nous commençons à donner le thème à la taille les amis de cette église de donner le monde. On a beaucoup la thème. Le hasard n'existe pas dans le projet de Dieu. Et nous avons appris ça comme si ce soit une occasion pour nous rapprocher de lui. Et comme on dit, parcours de l'âme, pour que nous parcours l'ongola, image à la main, la main, la peau, n'a qu'à bien la main, on a un zami. N'a qu'à bien la main, on a un zami. Il y a un moment de Seigneur qui saisit, nous avons eu ça pour nous aller copier sa vision, pour que tout soit travailler. Non pas seulement pour la moquille, nous allons pour l'État, mais c'est pour la moquille, pour l'instant. Il y a un moment de Seigneur, la taille pour nous dire à Nzambe, la taille patience à Nzambe, la taille liée entre le paradis terrestre et le paradis céleste. Paradis terrestre, on nous a bâti, on va savoir que nous sommes en haut. Mais comme nous avons un zéla, on peut dire que nous sommes éphémères. Il y a un moment où on a mis sur la mission, on a mis sur et que nous avons un paradis terrestre, on doit savoir que nous sommes ici. Nous sommes à la maison de Seigneur pour viser le paradis céleste. Est-ce que nous avons la voiture sur le volontaire? Alléluia. Il y a un moment là, mon conduit a fallu qu'on puisse aller sur mon gars. Puis il a fallu qu'on s'aille sa vie pour que tout soit connu de la Congolomon pour la paradis ou la céleste. Nous avons gagné. Il y a un temps, à la discipline, à la fusée à la fusée. Nous devons pratiquer l'émission. Dans mon pays, tout le monde sait que c'est l'émission. Nous avons la fierté de bien à ma maman. Nous avons la question, madame, nous avons la possibilité de faire soki popote mokolo mwasuka ye nzambe ntango ye nzambe ntango sembo mokolo mwasuka akoloba sika wango mekoki okanga biloko biso mbuma ya malamu otya yango pembeni mbuma ya mabe otya yango pembeni mpe bokwaka yango na moto bien nakoki kolika te mokolo mosusu osisi bokoyikwa yo okende
na esika ya kolia nino esika ya moto. Mais le Seigneur nous donne le temps. Nous donne encore le temps. Il y a moi à Yesu qui est dans milulu bisesemo sisi ya tika nini. Anakisite moto avec linga. Kristo bazali te. Tosengeli kolula bobele lola otobe ka lola ko kaza biso ba so kokende. Pote to kwa kokende ngo. Yesu dit premièrement dans ma taille, il faut rester connecté à l'Esprit Saint. Connecté à l'Esprit Saint. Maintenant, il est simple. Pour que les gens qui ont été en train de faire des peut-être que vous êtes au sein de la gare, mais vous allez au sein de la gare, et vous allez à l'émaillon. Dans beaucoup d'exemples, vous allez parce que l'Esprit Saint qui fait la méditation. Pour que vous ayez dans la production, Jésus a dit le bonheur. Alors lui, il y a moins de mouvement. Craint de s'élever. Au bois qui a un ils ont dit monter pour les commandements. Ils sont parce que quand on est là, et comme ils étaient au bimba, est-ce que va commencer à déguiser pour la femme. Et lui, pour accéder à un jour au ciel, il faut passer par le petit moyen que Dieu nous donne. Pour ça, on va dire ma casse. Ça va être mon ennemi. Nous allons être dans le bien pays. Nous allons pour que nous colons quand on veut continuer le programme à la balle, tous les cas, nous avons dit la vie comme et les moyens de la vie, baptisme. Pour éviter que nous soyons passés par le baptême. Baptisme, vous allez le maïs manquait, la maman. Mais maïs, après, ils avaient les doigts manqués. Même le moment où le bail, le coup à 1 ou 2 minutes, et comme si on te voit la table. Même avant qu'on se voit la table. Et les moulins, comme le train va réaliser, comme le train de s'élever, ma boîte n'a pas de mais comme ici. Et puis, est-ce qu'on a une possibilité à venir le repos du polo. Et les moyens des amis, l'eau des bâtiments que nous utilisons, c'est si simple, mais comme ça, on demande ensemble, mais comme c'est hérité du royaume. Mais priorité du Christ. Et les moyens des amis, c'est si simple. Les amis, de l'Eucharistie, lui, mon pied, au bien, la malobana, l'ensemble, n'a pas eu le sang, et comme il y a là, lui, il y a vraiment le repas de l'immortalité. Vous avez qui ça pessimiste. Il y a nous ça qui est allé pour y aller ça. Vous voyez pas la catégorie ça les alliés il anticipation du banquet céleste. Parce que le peuple de Dieu de Sagani nous a même gardé Christ. Nous avons pas convoqué Christ. Donc il y a pas nous avons les alliés il y a conspiration à ma mais vous voyez là on a comme on sait mais non. Place au vent dans la capote. Dans l'eau Amen. Et tout le monde, parce que quand on a dit la participer déjà la vie éternelle, la participation, on va la connaître à la contrainte de Polo. Et à nous, au sein de la conscience de l'âme, au sein de le moment de la maison de mais grâce aux amis comme les mélanges, en termes, il y a ma bonne, il y a protection spirituelle, il y a l'amour, on peut imaginer à côté. Beaucoup de gens qui na beaucoup de gens qui ont remarqué car c'est ce qu'on entend des amis tellement la valeur que au sein de cette pays dans le WhatsApp. Il y a beaucoup de choses qui sont il y a des gens qui nous avons des amis bons, boulants, nous avons des amis patients à côté de la nous avons des amis qui sont à côté de la donc, même si les voisins de l'auto, quand ils ont vu ça, me dit qu'il y a pas de la mise en la salle, et on peut le voir sur ça. On voit la mise en moto, moi, ici. Car c'est pas là, les gens, tout le monde a dit que ça ne va pas ensemble. Il y a la mise en et la mise en. Bon, là, il y a pas de la mise en. Mais on peut le voir en colon. Tout le monde va communiquer le lien ensemble. On a pas de la mise en bateau, car c'est d'ailleurs la mise. Le sang, à Sacramento, il y a un sang. Mon compte ça, ça sont personne à ce pour la matière et que ça, on a un problème de sanitaire.
la question que le paradis terrestre n'est pas plus important que le paradis céleste. Pensons que la vie fait partout. Et va le cas de la télé. Nos livres, on a amené de tout dans le canal. Mais maintenant, c'est comme ça qu'à la moitié. Même si nous sommes un peu le corps, soyons plus là que l'esprit. Il y a un peu de ça là qui est pour le moment. De quoi au monde, nous avons laquelle on a eu. Fara. Nous avons dit, nous savons pas de nous faire de Amen.